Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour. La grande famille dépend de Kana Air Bogoyamba vidéo Nabiso. Nabanda Nabino, Naba poste téléviseur Nabino. Voilà. Kota aimer partager. Faut que Zambala Liboso s'abonner. Famille Libota, shalom, 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 shalom. Shalom Nabino Nyonso, Balandi Nyonso ya BBC. Depuis shalom vers bah bonjour, bah bonsoir, la Chine, bah bonjour, bah bonsoir. On est ensemble quoi. Voilà. Bah, toujours que nous sommes là. Pour notre Poutine. Yanga nyazani na problème te mais makamukaka ndela ndakaye bon ngana comprendre ngo ya koloba ke non réseaux sociaux et qui n'a bongo. Alors yango na soki banaki pe ko affecter je crois à surmonter yango déjà. Alors la grande famille, je crois que mon titre nanga bomoni pe photo yanga miniature. C'est-à-dire que notre osa toujours wana depuis Karine Mokonza Sala qui sorti médiatique naé tomoni vraiment par retour osa vraiment négatif sur 100% Tokyo le bata 70 à 60% il y a négativité à bato o ba côté les melaye ba fingi likolo nango pe ba Tcheli Soussou Belleville Bouzoba ou encore Bapakole Bouzoba ya koloba keno elle a payé de l'argent et patati patata. Nde lisolo ngo na ye nango. Mais avant na kota na lisolo nanga eratakate. Na yebisa bino keno na ba nosala ba émission mikolo 21 jours nyonso o na mois retard après 16h30 après film na biso ndenge kota ka 16h30 et pas biso 17h30. Ngai er wana na oza vraiment na ozalate yango soki nazongi à partir de 20h 20h30 ndi nazotala et voilà osimba koto ozongisa bo et voilà na kokaka te kosala analyse sans pour autant kosala promotion yango na retard moko boye obanda kozala parce que après nga koya kokoma na ndako vers 20h wana il faut na sous 45 à 50 minutes ya kotala film po na yeba kolobela yango. Je crois aujourd'hui tu kota la 3e épisode de Nabiso na titre ya mon frère Oeza my brother Oeza mon frère. Voilà. Si ko bande connaît ko découvrir pe que non lorsque balobi my brother mon frère lobi je crois na lobaki que non indi ces homona ka que non brother ou encore frère ya Belleville Eza grâce Luzolo. Mais toke pe na ngambo ya Omar Kabongo yepe brada na ye o eza frère na ye eza nani eza Gatsby. Siko pourquoi titre wana ya my brother totali déjà na kati ya film tozomona déjà indice moko ya koloba keno Omar il fallait Gatsby aye pembeni na ye ya koloba keno vi ya école ya nani ya université patati patata peut-être avant d'akoto pour na ba embouteillage patati patata. Bomoneka ndenge kendaki e Gatsby azongi pa mama na ye oeza mama top ake kopesa ye rapport que non grand frère boye toke pe na ngambo ya grâce Luzolo na grande sœur na ye oeza Belleville ezo simba pe kate. Mais jusque là tozo e bananu indice te ou encore tozo e ba pe te pourquoi ba olinga baliki na bango te pourquoi ba oboya kozana bango pembeni. Na ngambo ya Belleville azokanga kaka grâce impoli. Mais grande sœur attaque nos petits frères non aza impoli. Oko zape na temps moko boye parce que Belleville na ngambo na ye nga nazomona place azo pesa grâce Luzolo
espace te ke no ba solola to ke yaya na leki. Donc ye Bellevue azosala kaka présence ya Grâce Luzolo ezopesa kamba moko kanda. Donc dialogue ezate o ye moko petit frère azoluka ta dialogue wana. Moi je ne pense pas que ce qui Bellevue na ngambu na ye avandi lorsque amonaki Grâce Luzolo na kati ya ndako ne na salon avandi ye pe aye petit frère boni bien boni mama boni koko aosala ngo te mbala moko azosancharne na petit frère na ye. Alors nde place on ngape na omona ngo peza eza vraiment toyeba te pourquoi Bellevue azo agir bongo. Je sais que non 4e 5e 6e tito 6 a filmé tokoyeba pourquoi Bellevue azo kinena ndeko na ye bongo tokoyeba pe Omar pe na ngambu na ye pourquoi aboyi ko approcher encore aboyi Gatsby avant na ye epa na ye o eza pembeni ya nani ya université. Alors toke pe na ngambu ya couple ya papa Alain na mama Dina na la douce incompréhension moko ezokota kuna na kati papa Alain alingi ne papa Alain alingi papa Serge te lokwa muta musala. Et voilà, donc tozoyeba te ndenge kokende toyeba te papa Serge est-ce que akotika kala musala na parce que Dina na azolinga azala wana papa Serge azolinga te. Alors attendons voir, c'est-à-dire que non nanga na bino tozana nuna na okelo bakeno tozana na buru yeke. Alors tozala kaka wana lisusu lobi na 4e épisode na biso tokende ko découvrir nini yango Bellevue a bombeli biso na kati ya filme oyo ya My Brother. Tozala wana ebele ya kokende kotala Bellevue a ko définir ou encore a ko décortiquer film yango ndenge nini na titre ya My Brother. Likambo yango kozala ndenge nini po to mona keno My Brother boye. Alors tozala ebele wana lobi lisusu po na 4e épisode na biso la grande famille hein. Voilà. Maman c'est maman top c'est maman Moïne maman Moïne pas continuer na monoko boye. Maman Milo bandiko c'est grave hein. Maman zozanga ko maîtriser bana nyonso mibale bayokana. Alors tozaka ebelinga ekomi kosala nga mabe ekomi kosala nga mabe ndenge Bellevue azama tata na lekina ye ekomi kosala nga mabe makasi. Bon, quelque part, ils ont filmé, quelque part, tu as un film à Bellevue, ils ont une leçon à Kati. Déjà, tu dois apprendre, tu as un frère. Il faut savoir aussi que le dialogue dans les bons. Bellevue a opé sa grâce, il se passe à que nous avons vendu des solo. Pardon, Poutine, la grande famille, tous à la wana sous lobby pour la 4e épisode Nabiso, malgré il y a des mbutu, il y a trop de problèmes, il y a des matakes qui sur les réseaux sociaux, bisogno sotoebi que non objectif Nabiso ezalaka toujours focus sur Bellevue télévision ya koleka wana ezate oyo Bellevue a tourné Grâce Luzolo a ABC Bellevue a lobi ke ngonga na kozangisaka koya na kobanda koya awa tinati pona zanga koya awa po katanga makolo tu dois faire l'émission il faut le kata na chaîne moko boyo ke ndeko loba comme ça wana ndena koya susu awe pana yote na onyate susu awa te et Bellevue a tourné Grâce Luzolo wana siko na chaîne nini wana il faut na kendeko na kiko sala émission ata siko na kendeko sala émission. Et Grâce Luzolo à répondre na Bellevue télévision ou bien na Candy Star. Alors BBC pas zoïb sabino ya koloba kenon to kende na Bellevue télévision to kende ko zela to kende ko tala filme oyo na titre ya My Brother likambango nini My Brother basali nini po ba sibir ba betizo bazozwa wana ya ba grand frère ya ba grande sœur likambango nini c'est-à-dire que non focus toujours objectif na biso yango wana Bellevue télévision. Tokangi parenthèse tokoti siko na makambo ndenge ezokende bande kuna zaki kutu quelque part na moni ba otindela nga ba soldats nanga makasi atindelinga ba lien ebele bolanda o eza ke bakabolanga Karine po baluka neti bameka kosimba sila po bato bayebi te nga bilasi na pesi nene ya mbongo Bellevue. Bonjour Landa. Oh là là. Tu comprends? Alors pour ne pas que le bango non psycho, Karine le quoi lobi ka lo banga na pesi 48 heures.
Ok. Bato tout batalanga bayebi ke na pesa 48 heures. Soki Karine aye na preuve po ana ngote. Kesi la benga. Boyoka. Parce que nene ya nde mutu ba pesi mbongo ya contrat. O eza ke bakabola na Karine po ba luka neti ba meka osimba sila. Po bato ba yebi nga bilansi. Na pesi nene ya mbongo. Belvi. Bolandi? Oh là là. Bolandi kuna toke. Mais je sais que non, eza nango business, eza commerce, eza bon, na sens wana. Je crois kaka le même jour auto ça qui analyse lorsque Karine Asaki sorti médiatique pour na koloba oya loba qui na o eningi si Zahir. Moi je savais que non ekosuka ya koloba que non Belleville apesa kimbongo. Et suki peka esusu na Belleville na Karine te ekesiko e pas nene ya. C'est-à-dire ba yebi qui est nene ya pembeni ya Belleville. On a déjà toujours pesa nzambe merci parce que boyebi au moins que non nene ya aza famille libota. Sikoyo le fait Karine nani nene ya aza famille libota. Boyebi que non elie Karine elie nene ya, c'est-à-dire que non Belleville azumbongo apesi nene ya na kopesa nene ya lobi que non liesa Karine. Pesa pe Karine. Est-ce que bozo comprendre le kwana? Déplacer on a faire réfléchir bateau. Parce que nene ya nde mutu ba pesi mbongo ya contrat. Boyoki? O eza ke bakabola na Karine. Po ba luka neti ba meka osimba sila. Po bato ba yebi nga. Bolanda. Na pesi nene ya mbongo. Belvi. Oh là là. Belvi mutu apesi ye mbongo, hein? Apesi nani nene ya. C'est-à-dire que no Karine asami vandela ki na ye. Belleville abengaki Karine te, Belleville lekaki epa ya nene ya apesi nene ya mbongo na kopesa nene ya mbongo ya contrat e nene ya abengi Karine bakaboli mbongo sikoyo basa nini basa neti bakitisa sila oeza mama sila uka. To réfléchir. Bo matisa ba j'aime, bo matisa ba focus. Samedi déjà tozana nani na tokozela pardon samedi tokozela les 7 oyo mama na biso star na biso ya sur star na biso oyo alambi na biso biloko ya kitoko star na biso oyo babambaka ye toujours mabanga po bayebi ke non eza nzete oyo etelisaka toujours donc aza mbuma moko etela bozo comprendre la grande famille samedi azozwa trophée loko nani tant que qui azozwa trophée ya excellence na domaine ya cinématographique na RDC. Respect à notre Poutine. Et Zabongo et Kotikala Bongo. Il y a un point barre. Bon, mon vidéo, on a tchewana. J'ai aimé cette vidéo. J'ai aimé cette vidéo. Nanzembo bazo yemba. Belvina bananae. Donc, Linda pas na groupe wana, je crois avant décor eza Linda. Ba Maria Baza, Sylvie Baza, Tegra Baza, nani lisusu nzambe na ngai, nani lisusu bo sitelenga. C'est-à-dire que non, vidéo oyo emonani que non, l'amour parce que ba bana pe ko yemba nzembo ya bolingo ya nzambe. Alors dio wane ke kitoko makasi. Tane ba telemina mama bango. Tane batelemi na bango Poutine bandeko bozala wana bien na mama na bisoko bo batela biso Poutine oyo nzambe hey innocente bato utilisa mabe la grande famille le monde est vraiment méchant bozala na belle vie bien ko bino bato boza pembeni na ye bozala na ye bien bandeko ba complexe ba komi ko belela bino ba complexe mabe ba to bokoma ko trahir ndenge bovandi ne pe na bolamu ezangi ete bolamu o donc bokolo bateke no azana bolamu asala bino asala te azana bolamu na ye bande botala taka bolamu na ye pardon penza bon nzambe muto abatelaka bitumbango le KDG belé au Belleville alonga déjà
ezaka keno ko benda ka mama to ina ba o baza pembeni na ye ya keno boza la pe ata vrai soki misusu pe ba ko trahir soki misusu pe baza na ba nini bino boza la ta exception et ça bien alors tozonga na dossier na biso na olinga to réfléchir ensemble la grande famille boyoki neko ndenge ndeko mwasi alobi keno bapesi nene ya mbongo contrat moko bapesi nene ya et tango bapesi nene ya mbongo wana ya contrat nde nene ya ndenge bayebi keno nene ya c'est Karine bakaboli mbongo wana po basa siko nde nini bakitisa sila et bandeko to réfléchir le kwa bato. Est-ce que belle vie penza na monde lelo na minute to bakakata na 2 jours oyoyo ou encore to compter ka jour ango o Karine abima ki to bakisa ou encore to bakisa peut-être ata 2 jours avant Karine abima aya koloba biloko aloba ki wana nini ekozwa kaka Poutine apesa mbongo. Est-ce que bino boyeba keno eza nani banani yango babimisaka ezaka mura o babimisaka audio moko boye ya Poutine bino bokanisi keno Poutine ndenge aza wana azwi mayele te to azozwa mayele te na monde yango oyo kokitisa yango ya kokitisa sila o Karine akoya kokitisa ye ou bien encore nene akoya kokitisa ye eza kokitisa ya ndenge nini parce que nga nayebi keno sila ye moko na ba sortie médiatique na ye sila ye moko na musala azosala sila ye moko na comportement na ye sila ye moko ndazo mikitisa. Pour votre information eza na mutu moko ta keno boya koloba keno sila nani bafuti mutu po baya kokitisa sila non. Par contre c'est benani c'est sila oya sala ka babiloko wana ya kofuta batu po bakitisa Poutine. Toyebi yango poko pa toyebi bino keno bino bo renversaka lisolo. Ngai ta unasaka ba sortie médiatique na nga na ye na lobeli sur sila na lobaka plus ya biloko o na omona sila zo sala tangu na obima na ye koloba biloko sila zo sala eza bien te automatiquement ye moko azo mikitisa parce que na moni pe asa longoli elamba amatisi elamba atika na mwa cycliste ya pembe toyebi te soki etikalaki pe muke alongola pe na cycliste yango toyebi te penser na ezaki nini bon moi qui Karine abimaki aye kolobango mais déjà tangu ye moko kaka matisi nano elamba matisi robe atikali na cycliste monde entier communauté nyonso emoni eza komikitisa te mais non qu'on se le dise parce que peut-être biso to ya kaka tolobi en passant to sombaka likambo te mais soki toloba keno to somba likambo wana neti ngasi no bakeno na somba likambo wana kaka ya mwa cycliste pembe wana amatisi elamba non pia bino tension. Mais le quoi toza wana te tolobi kaka en passant to leki mais soki ezalaki keno Poutine nda asali eloko wana ya keno ko tombola elamba bongo mwa cycliste apembe ezomonana respect za te nanu ya mobali na yo nanu ya soit disant soki mundele toyebi te soki azalaka soki aza elimanga na bino toyebi te respect ya bamibali wana nyonso bazalaki wana ezala bacameraman ezala banani bacomédien nyonso wana respect ezalaki te wana eza komikitisa te. Ce que là, bozoya, ba bêtise combien? Oh, ye moko azo sala, azo mikitisa ye moko. Boyoki trophée à belle vie. Boke ko bimisa affiche moko ya koloba keno oh 50 000, soki 50 000 na babiloko nini na bino wana soki ba stream nini wana. Donc bozala kana kimia te, c'est-à-dire que no bino bopé makabozo donke kaka belle vie, bozo donke kaka belle vie. Trophée kaka belle vie oh ndenge to leli to beleli yango beleli 2 jours que non samedi tozana mama na trophée tozo zoa. Boke ko bimisa mbala moko likambo ya 50 000 soki ya soki stream nini wana ya toyebi eloko wana ba okiko beta ngo na nini okio sala ngo okio beta ngo ya faux ya frappe bozu bo mami ki ngo na internet botika batu kimia bo mbrier batu te toza na besoin ya stream ye pesa ye nini te toza na besoin ndeke non na akende kozwa trophée na Hilton Hotel kuna boni boye 50 000. Okyo kene na internet ozwi kaka papier na pa obeti kuna soki stream nini pa omami ki 50 kuna olobi bia ya koloba pa ozwi ka photo pa omami ki yango na internet. Bolingi bo ambrier banani ya. Bolingi bo ambrier banani.
mboka na yo nano reconnaître yo lokwa to moni de non ba reconnaître Poutine samedi boye donc ekozala benda bika na trophée wana pona okota kuna ba sitoche bazate nani seki nenea pe ayebi koloba nenea pe soki abimi alobi abima aya penza akitisa sila aokitise kitoko parce que lorsque bozwa koloba keno contre ezaki ya nenea pe akotisi Karine. C'est comme si tant on est né à côté si Karine, c'est comme si que non, néné à coca kitisa si la té. Mais biso nyo so de bipe que non, néné aza pe moindre té. Muto touchaka non ba musicien likolo touchaka bango. Monsieur soupe ba bangiye. Parce que lorsque bozoa koloba que non, contrat nezaki ya néné ba pesi mbongo, belfia pesi mbongo, ye pesko aller si Karine po basani ko kitisa nani. C'est qui si la. Non, bandiko, parfois nous devons réfléchir. Il faut tout réfléchir. Ce qui peut nani belvia zaki pe na besoin ya koloba ke non. Bino boye bite ke non ezala bato mususu pe babanga ata Karine akobenga Karine ezwa mbongo boye fingelanga bo. Ezala bato mususu pe babanga pardon. Nini ezanga ka Poutine ye moko. Abengi Karine mbongo yango wana kitiselanga nani diminelenga nani sila. Nini ezanga ki. Il faut kaka leka à partir ya nenea. Ça n'a pas de sens. Pour oyo Karine alobi afingi mutute alobi o eza ya solo. Siko tango bozo bimisa babidoko wana. Bolanda siko nan bozela. Attendez. Bolanda siko hein. Bandeko boye me bo partager toujours solo là. This is how I make. Bozela. Attendez. This is how I parce que Néné bali yango leki ebele si la bisalu pardon leader nangana lobelo mo boye mais ezaki na live mbede na lobi yango mais malheureusement ki na télé c'est-à-dire que non Karine na minute oyo asaki sortie médiatique bayambaki ye ba poser question balobi que non ba kwiti ba bengi Karine ba yebise que non ba otini ba message ye fois senga sila pardon. Ye fois senga si la pardon. Soki ezaki que non azana banani azana batanya ko sala ba live sur TikTok ba de kondelese indi héros. Toyo kasiko réponse na ye. Mais eza pas sipe mawa pona star na bino obo bengi sila. Bino bozo tala lelo mais bozo mona lobité. Na lobango toujours na ba émission na nga na lobaka que non est-ce que boye baka sort ya sila plus tard. Je crois na tchela ki bino eloko moko boye mama Kalunga lobaki ya kolobaki no sale eloko moko ya bien batu ba mon ozu yango tiango sur internet kende siko landela yango siko na ba commentaire au mona ke no batu oyebi tende ba commenter ba féliciter yo mais ba oyo penza ya kati ovanda na bango voilà ba connaissance no ba féliciter yo te. C'est-à-dire que non, souka ya sila eza mabe. Et je ne pense pas que non na souka na ye babino nyonso o bozo porter les malheur na vie, na carrière na ye boko zalaka. Maybe na période wana bino pe bo balukila ye, bo bando finga ye, ba secret bando bima. Yangwana na loba toujours que non na loba ki na tongo na analyse moko na sala ki dans les avant-midi na loba ki que non vous les leaders ceux qui n'ka ne boso bo pesi ba kombo ya bana na bino soit disant ba pécha lover banani ba biso famille bota la Chine banani suso ba sila uka ceux qui banani obaliza ba kwiti banani essayez de gérer vos fans hein? Parce que na minute confusion moko ekoti na la Chine ya koloba ke no ba chinois oyo balingaka Karine en même temps balingaka pe sila uka o lelo ba bimi nyonso bango nyonso banani ba kwiti ba lukeli Karine et lekelinga makasi. Il y a d'autres personnes les gens de comment quoi tindelinga nani message maman BBC moi je ne pense pas que non eza ba chinois ne ba okoma bongo ya koloba ke nonga pe nazaki chinoise na longo langa chinoise naza chinoise en même temps abakwiti abakouk alors o Karine oke nango mabe eza je ya abakwiti ba osa nini ba ke kaka na ba commentaire ba okoma ke non nazaki pe chinoise na longo na komi na tikel nanga kaka abakwiti
Ça peut aussi être vrai. Ça peut aussi être vrai. Et ça, le kolangai, naza langa famille libota. Et le kwa bongo ekwei. Karine boye. Karine, naza la ka chinoise en même temps, naza pe famille libota. Le kola yo manqué belle vie. Na longwe nanga na se désabonner na chaîne na yo. Na ke pas belle vie. Na tika le pas belle vie. Moi, je ne pense pas que non aux acquis chinoises. Alors, eza je ya ba kwiti ne ba okende bongo pona koyo qui s'appelle Karine Mutema pasi ya koloba keno ba chinois ebe parce que eza normal te. To monaka leader. Ce qui toloba to baloba keno Karine aza mabe impoli et tout. Mais azalaka na la Chine na ye. Bozoland. O balingaka ye na mabe na salité ne nyonso na makambo nyonso ya mabe ezala bolamu ezala tout. Balingake kaka bongo. Mais lelo eloko ekote elekelinga eza koloba keno batu bazobima balobi keno naza chinoise naza pe abakouk lokola yo toucher nani mams na biso c'est-à-dire que non na se désabonner naza sous chinoise te ozaki chinoise te eza je ya abakwiti balobi tokene biso nyonso na ba commentaire to loba keno tozaki ba Chine to se désabonner boye po epesa ye tension azonga ya kosenga pardon eza ba je na bino Si le problème est que si vous commune likolo à maï, parce que bino pendenge bozana c'est comme si que no bo bunga ou bien bobo sani qui est aussi la personne de Karine. Ah oui, awa nazo sala émission naza au milieu du village ya koloba keno to réfléchir na likambo o balobi keno nani c'est qui Bellevie a pesa ki mbongo non. Ba insulte o ebimi bandeko. O ba fingi Karine pone loko kaka loba ki wana. Et voilà, lelo a sali sortie médiatique ya koloba keno ba yamba ki ye et ba poser question. Ya koloba keno na minute o ba les abakwiti o ba sili ki ba lobi keno toi tu dois demander à leur maman pardon. Pone loko loba ki. To continue. L'état couleur à qui tu déjà et c'est à tout respectant et surtout qu'il y a parmi ba sœur on a considéré mingi na respecter à makasi donc merci beaucoup. Non tu koloba Déjà, il y a des manques à respect. Nabato balobi bongo. Il y a un manque à respect et je ne pense pas que bato balobi bongo balingasi là. Pour moi, toi lingasi là, au kobo tana courage na énergie te yolo bananga na singa. Pardon non singa na sila na ni pananga. Baloba bongo en fait, tu baloba bongo baby pe ke bolo bananga. Et baby sikoyo, tango baye ko yebisa na bino keno si la zana ni pananga. C'est ridicule. Na bino batona bozwa koloba c'est déjà ridicule. Karine a beti sous bord. O eza sous bord dire à touti. Si la azana nu nani et pas nanga. Pour ceux qui te dit total bien, si la aebi Karine très bien aebi Karine ndenge a fonctionnaka. Et ceux qui te moni chroniqueur nyonso si la ba bimi pona ko attaquer Karine. C'est déjà momoko ou encore eloko moko abenga ki alobi ke no bo attaquer. Mais biso pe to yebi ke façon o Karine soki alobi abima appelé ça là fa 2 heures 3 heures du temps to yebi ndenge kindaka. Siko tangu siko ba ko yebisa bino batu bozo yebise ke no to désabonner boye il faut senga pardon. Siko ya tuni bino siko bino tangu bo yebise ke no asenga si la pardon. Si la azana nu nani. Ba o continuer na ko bêtiser ye. Ba o continuer na ko bêtiser ye. Ngana ko sepela kutu keno ya bino ba bakwiti. Bo continuer penza na ko attaquer Karine. Nga eza soué nanga. Bo moninga eza penza soué nanga bino bo attaquer penza Karine parce que na yebi keno ye a aussi di sabino. Bo kisisa manduki. Parce que bino peut-être bo si lango 5 ans ekokaki awa wat. Bo bana ko s'attendre ya koloba nini? Ba cagnotte ta bochaki na $1 tombola soki star soki nini yango. Bo bana ko zela nini? Bokutana na ye moko star na bino te. Et moi feti moi barbecue moi gâteau bokati. Boli. Mais asali nini a dribbler bino ake kokota soki na ba streaming nini yango wana kuna kendaki kuna et bino bo oyebi biloko bolobaki. Tozana ba audio. Boyebi biloko bolobaki. Alongwa kuna kaka oyo abimi tendresse azo finga Karine oyo.
oyo azoconsidere biso te boyebi bino moko bozana bakini wana mpe bokutanaka na ye te mais Karine alia na ye avanda na ye amela na ye bomona siko différence oyo nayo olinga kaka korapele bino ya koloba ke non bino soki bosilama te nga kutu na besoin bosilama te nga naza besoin bobima mpenza boatake Karine siko ntango bino bokoatake Karine lefana bozoba ke non ayaki kokitisa ye akitisaki ye te alobaki ka vérité peut-être ezali kaka ke non abongisa mpe bizaleli na ye siko soki bino bokocontinue avec Karine wana nde siko akoya kokitisa ye po jusque là non akitisi ye te tolanda la grande famille baolo bananga bon eza na ebite e matisa nga kanda na ebite en fait ebite baolo kilande sila nini boyo po ba yebi pe ke nga pe nazali pate wana ba yebi e bebi ke se no bina ya non mais kocha na se no ta ke sila zara déjà na le ketu mwana nga akana bande kona biso ba moura en fait entourage na nga ebele bazakana ici la famille mais et peki singa te ke na lo ba vérité natika lo finga sila te na manquer respecté parce que na bato yango oyo baza pembeni ya sila wana babimisaka lokuta ya Bellevie kaka mpona kokitisa Bellevie toya pete ya koloba soki mpe ndenge nini biso bamisusu famille libota tozala peut-être bato moko boye tolingi tokufa non tocomprendre yango totika kaka bi ok eza kaka étoile ya Bellevie après tout eza étoile ata bafali pupa bango wana pe malgré baza na basuccès na bango mabanga ezangaka bango te babetaka bango bafingaka bango sur les réseaux sociaux butu lokwa moya e misala mpe ezobonana fali pupa soki olobi keno ozofinga ye mais ozomona keno monsieur azo évoluer du jour au jour c'est pareil avec Bellevie siko ya lobi ne kaka vérité ya koflatte te alobi vérité sikoyo tolanda la grande famille Est-ce pardon on senga ke neti nga pona peso opinion nga to pona loba makambu o nga Karine yebi nga naza obligé na en fait na sala posa batu ba japa 12 wana yo tinda batu biso soto yebi yango et puis c'est mtasala ngo makasi koleka nga azate de ce batindeli nga batu neti ba ya ba jeba beta 12 il y a pas de problème biso soto vanda na réseaux sociaux non, bimisa la Chine, moussala et ça, maman, je m'en fous. Nazo qui moi 2, 3 appels, mami, biso. Boyo ki ninga le billet, nako bimisa la Chine. C'est-à-dire, la Chine est aux la mort d'ordre. Ce qui parle bibo ça les l'autre côté, ba ça la paix l'autre côté. Oyo ezangi saka si la paix mayele wana ya ko réfléchir. Si la zaki mutu moko ya koloba keno, bo moni likambo o Karine alobi. Bino nyonso ba chroniqueur, bino nyonso ba communicateur nanga. Bo vanda kimia bo répondre eloko moko te nini ezanga ki sila asalango moi je trouve que non soki asale la kango lingo bimise pe grande dame azo mi benga grande dame mais akokite eza ba biloko mususu ba yaka pe ba tindiki penza Karine kaka Karine abi non mutu te abima o ma pe mutu moko obima te makamona pe dendi boki alobi ke non akobimisa la Chine siko na likambu o Karine abimisa ki wana alobaki ka vérité si la ngambu na si elle était une femme sage intelligente aza mutu akoluka guerre na Karine te parce que batu o ya kobimisa ba ya ko toucher Karine avant nana bango te amela na bango te di moins na Karine alia na ye amela na Karine ba solo la ba monana très bien bo mona siko yena mutuna e pouvait seulement ka ko réfléchir ya Karine azalaka na ye bongo bo mekate bo vanda na bino kimia bo silama bo pesa makambu te parce que nous parfois il arrive des fois quand Karine a dit que non makambu boye pas abimisi la Chine chez Bellevie aussi OK ozalaka non likambo ebimi ka boye bo loba na bino te bo finga te na lingi na ngai te to silami leader alobi. Mais chez Sila, ce n'est pas le cas. Sila, c'est la guerre contre à la guerre. Yango na lobakeno, moi, je suis à la mutema. Et ça, la guerre, mususu, kolingaka atekeno obundango. Neti ngai na minicho na okelo bakeno, Sila soko koluka guerre na Karine, je trouve que non, ou encore na moni que non de souka na yo kitoko.
nde suka na yo penza kitoko parce que na bango nyonso babimi wana bazoloba wana Belvie apesaki nene ya mbongo mpona boye bandeko bosilama kokitisa sila o bino booloba bakitisi sila nano bakitisi ye te bino eloko bozosala nde boolinga bakitisa ye nini ezangaki sila ntango Karine asali sortie médiatique na kati ya maloba o Karine alobaki soki azo reconnaître eloko moko kene awa eza ya solo ifala silamisa bino ifala yebisa bino keno bobima te borépondre mpe Karine te attendons voir bah chinois en même temps toi bah bakou au chebiso mais bois malade chengana baza bakuku te ngana tikala komona chinois oyo ya bino bokanisi ba chinois nde baza wana eza ba chinois mususu o Karine bandaki ko travailler na nani le monsieur Tony Guérin na opese bambo de place aza na Londres abandaki ko travailler na Karine yaza ki penza yaza aza warrior ya makila Karine koto yekutu na ba warrior ebelaka te mais abandaki ko travailler pa Karine a compris que non alinginga en même temps aza muto afali Karine a obligé qui était que non boya fali oya na ngamu na nganga naza muto ya fere naza muto ya héritier asala ki ngote muto bobenga ke aza mayele te muto bobenga ke so ndengeni acha Tony Guérin wana à l'aise albi que non aza fan nanga aza chinois en même temps aza warrior boyo mona savoir vivre na ebisabino yango moni bakuk soki aza bakuk oza chinoise to kutani biso nyonso kuna ba chinoise kuna pa ma bebe so yana aza pe famille libota bake baye ba se désabonner pa nanga parce que naza famille libota je m'en fous nga kutu na welela ka ba abonné te na sala ka musala nanga na mutema ya zuku te lokwa bandeko mususu nga tanzamba ebisinga 3 personnes 4 personnes ata un cas na ya vie it fine. Que la volonté de Dieu soit faite ici. Na zoki sika maton dépend nzambe pona un kawana. Na yaka koteka molimo nanga te pona ba vie. Na yaka koteka personnalité nanga te, ba personnalité nanga pona ba vie. Non. Soki oza famille libota, en même temps oza chinois, en même temps oza soki warrior. Yeba ko gérer ni kambwana. Comment est-ce que bino ngai na ondima ngote na obeta ngo isusete batu tout o ba okoma keno Karine naza chinoise en même temps bakuk eloko sale pas max na se désabonner na longwe na nga chinoise oza chinoise te oza chinois te boyokani bino nyonso na ba commentaire bobeta ka borana ya koloba keno nazaki chinoise na longwe na nga na tike na ngai pa SB parce qu'on manquait SB to timbi ba je na bino po ngana yebi bolingo ya ba chinois et pas Karine ngana yebi loba chinois ou chinoise moko ya Karine to kutani biso nyonso kuna pas Karine mais yo oza SB kuna ya bakwiti ngana za quoi ça ngana za famille libota to swana ngana bino to swana ila nini leader akuna yo sepeli na inga pe na sepeli ne leader akoto o kote mususu ngana sepeli na wana te ngana za akoto siko ya ngana yo tokoza bitumba pona nini est-ce que vous réfléchissez ka na uti kopesa bino exemple Karine acha mutu acha nani tonton wana à l'aise abandoko tikele pe chaîne na ya travailler mais warrior ya makila mais boyebi ke non nani ba warrior encore fali pupa na Karine be la raté na opesa bino juste exemple ya comprendre et puis ya koyeba ko gérer ba fan ya koyeba ko éduquer ba fan eza na ba nani ba kwiti mususu to kuta na ba ona ba balabala a bébé c'est yo penza mema ka mama na biso likolo nga bisiko ni mama bino pas se respecter donc tu vois que non as choix na yenga pe choix na nga to kuta ni na nzela to bavarder ka bongo ya loyauté ka ezate ke non na ndenge ya ke non ya kimutema mabete to kenango na loi donc to sali bitumba moko eza loyal to kuta na penza na bango bébé c'est yo yo penza yo ngabi na sali nini
tiela mama biso na se ngabi bino pe bo tiela mama na nga pe na se misusu pe tokuta na bango boy bebe se tokangi to obeta o ka boy mais ça ezaki ya ko ngabi ngayo obobetanga ngayo obobetanga to seki na bebe se tiaka pe na se yo ke nango likolo mabe yo ba vérité de ki yo bon mon temps normal ezana mususu pe boya ba bebe se na comprendre nango te bitumba ngo ya sila na Bellevue zani na faire voir réalité eh bien ya solo au moins mutu mususu bien bebe se ngana banana nga kotala sila mais na tali yo na ola ndaka be mission na yo kaka na ye kokota na Bellevue na kangami na Bellevue il faut ko yebe loko ozolinga na vie il faut ko yeba eloko ozolinga na vie eloko pe ozolinga kosala na vie likambo ba fano ba ndeko na yo sabino ba leader bo essayer ko gérer ba nani ba fan na bino et mutu ameni salito makasi c'est seulement sila tangu na koloba sila yo ba émission no kaka sila non comportement na eza bien te avant aya fongo la chaîne Bellevue zaka na kimia Bellevue banani baba to banani ko sala la Bellevue ba émission te to yebi tango abandi nani na ye chaîne na ye to banani ko tala na Bellevue télévision tango abandi chaîne na ye biso nyoso to moni ba chaîne ndenge abandi ayambaki ba Irsil Pechanga te na ba soki 15 minutes soki quelques minutes na bayamba nani Irsil Pechanga kutu na boutique na ye ba artiste combien ba féliciter payer pona nani pona chaîne na ye wana ba Irsil nyoso ba ki wana neza parler na biso ba encourager ki ye nyoso nazo eza pona nini parce que to banai kota to moni ndenge abandi ko tourner ba film et pas Bellevue tout le monde est famille Libota azala famille Libota to kyo benge famille Libota révoltée ce que to lo bateto mais to chama ina munoko non nandenge abandi papa ba film to zo tala pe to seka si la ba voyager na Bellevue to moni ba photo na nani na ba avion na to salela ngoma commentaire ba peza bo umela est-ce que nakosi te ezaki amour ezaki amitié moko bo biso nyoso pe to zaki na kati ya bolingo na bango et lorsque to moni ke no si la baluki na ndenge moko boye ya on dirait mutu moko boye azanga mutema to kena biso to longo biso na mama biso Poutine to kena biso na mpanzi siko mabe eza wapi vous les abakwiti vous devez apprendre ya comment kovanda na bato soki mutu aza famille Libota yo oza soki abakwiti il n'est pas dit que non mutu ana komi ennemi na yo non likambu oyo ya Karine tango abimaki pona nga mama abino efala lobake no bo bimate bo finga Karine te bo sala eloko moko te peut-être ne loko wana Karine palinga se gêner c'est par là peut linga to yeba ce qui que non Bellevue apesa ki nene ya mbongo po ba ya kokitisa sila c'est par là peut linga to yeba expliquer complexe eza ofinga mutu te leader ya ofinga mutu te nga naza teint clair mais non cause peu complexé ya bois noir na yo je peux vous comprendre déjà au Karine alobi hein pardon leader nanga na lobelo mo boy mais ezaki na baloba bon en fait tu baloba bon ba ebi pe ke baloba nanga et ba ebi ke baloba nanga bon eza na ebi te e matisanga kanda na ebi te en fait ebi te balukela ndesi la nini po ba yebi pe ke ngape na za lipa te wana ba yebi et ba ebi ke se no bina ya non mais kocha na se no ta ke si la zara déjà bandeko bino kutu boyebi na bino si la te bomoni mama Arieta ayebi na esila poko ya kobimisa baboro oyo ka ndenge bobimi bozodongola miso ya koloba ke no abengaki Karine oui parce que Karine elle a un mot soki akweyisi boye bota ndenge ezali reningani bota ata ndenge ezali reningani bandeko moko to réfléchisaka to réfléchisaka. Alors bref, la grande famille pour nous a vraiment bien autant moulaïté. Voilà, et c'est au moins ça. Je crois que l'obisous on continue l'analyse nanga. Et voilà. Beau aimer, beau partager la grande famille. Tous en a film et nabiso tous là. Na titre ya My Brother. Où est mon frère
na Bellevue Télévision lobi tota 4e épisode tozala ebele wana o nyonso eza nango kaka ba distraction pamba biso toza na film tozotala bango ba continuer kaka na kofinga Karine nde suwe nanga awa comme ça Karine a kokitisa mama bango bien soki ba aussi la maté tokoyoka na biso ba makambo biso tozwaka maté to travailler po toloba pe mingi ye po na sila je crois makambo ngo ekomi pe kobima o ka toyaka koloba yango ne ekomi kobima. Bref, alors je vous aime la grande famille. Tous à la biso nyonso concentré na Bellevue Télévision, na film na biso ya My Brother. Et toi tu as toujours Poutine na prière, to ebi que non, samedi azo ke ne kozwa trophée. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.